Tenga que mon compte pardon, s'il te plaît. Là-bas, à la nine. À la nine. Parce qu'il y a ça mon compte, ça la boulot naïe. Niveau on a comme dans le lot. Oh, Mathieu faut résister pour mener ngati pour Mathieu ko finga Stella et c'est la madame. Madame, a sunga yo ya trois foot lo ba parler. Là le Mathieu ko mi shake bitambola. Bitambola tamboko mola na ba mesa ya wenze. Que tu te mona kio quelque part, ba bazo soko la plage tout ça. Au moni permo ba munele libumu munene, ubandi ko belele mbala moko Freddy Akimbe. Ouais, ça Freddy Akimbe par rapport yo maki libumu Freddy azanango. Freddy ngo sala régime TV boluka na mona na kadise mba moko so mutaza kufina no TV bondi makaye. Dede Freddy na ndima ke par rapport ya libumu papa na mona kebi. Ba idole ne mbala moko ebele tina kati ya Freddy azana ba idole ebele. Monatie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Badonda te poani. Bana poto, bana mokili mobimba. Vacancière. Ah, tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osakana ngona mikili. Okuta nangwawa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to Bruxelles, to États-Unis. Ah, oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nangwa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise ya minene. Bana poto tuka a kozala desite. Contactez biso na numéro oyo pour na ba réservation na bino nyonso. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona ba réalisation na ezala te. Bonjour très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com. C'est cher à Maman Rosette, la fleur d'amour qui séjourne actuellement à Miami, donc aux États-Unis, veut dire que Namboka Michael Jackson, Donald Trump, donc Massalanga les Kardashian, à niveau États-Unis, donc salutations à Bino. Donc merci à Maman Sylvie Mbembe qui nous suit depuis Paris, merci à David Chimpaka qui nous suit aussi depuis Paris, pourquoi pas la grande famille Mampaka, merci à Gotebe les boss des boss, donc merci à Boss AG Fafalonga qui séjourne actuellement en Afrique du Sud. Bon séjour en Afrique parce qu'Afrique a la ramon moulongé donc bon se supporter donc merci à Willy Moucheni le véritable code mondial, merci aussi à l'assistance de Freddy Akimbe donc Freddy Akimbe donc veut dire que Songi à presse donc Azalia donc tout solo encore dans les Ketchu aujourd'hui là où pas où tu voyages naïe. Tout mais qu'un peu koye bah voyage les kindengenini tout monde qui na ba télé-réalité il y a eu plusieurs télé-réalités 8 même babiloko les questions sur ça la cette fois-ci dans ma mission ils a babiloko banda qui vraiment pour ça la montée on ne sait pas on n'arrive pas à comprendre banda ko travailler puis qu'on a contre-cœur ou comment mais tout sur les questions Kevin Panda les questions tous anaye les questions bonjour et bon retour au pays. Bonjour René Abiri, le porte-parole de l'équipe nationale. Montazo Markambebele, Atika, Yami Kologa, Buenas Espèces, Bama Kele Ozoa. Na, aïe, Babi Abiri Nde Makambo, équipe nationale. Tala Oyema, on équipe nationale. Basi à poto ba comme ba kisama te basi à poto te posa ngota 1000 mais oza moko na mingi donc merci à celui qu'on appelle Lydia Kapajika donc maman moko bien monté maman Lamu donc veut dire que tous allés ensemble pourquoi pas dire un très grand merci à Del Pirlo Mourinho Ronaldo donc ya ebi makambo ndenge tambolara pourquoi pas Magali da Costa wazolanda biso depuis Afrique du Sud et Sika puis les Ketchu à Outi donc les Ketchu toujours en ligne. Et Cynthia Wadol. Donc Cynthia Wadol, l'équipe nationale toujours de Makambo. Toujours solo là, toujours na Kevin Leketchu.
oh puis donc toyoka vraiment masolo puis toyeba pourquoi manike na Kisinzora ba koti affaire rango ya dossier et puis les kechu ba pesi mbongo pa ya mutu na Afrique du Sud amemele lango Kisinzora les kechu a bouffé mbongo ba pesa ki pa pesa Kisinzora donc to kosuana les kechu to ba non mbongo ngo zala ki combien ba pesa ki donc wana déjà maman Sylvie Mbemba zolanda biso mon vieux Pongo Pontiac qui nous suit depuis Paris les kechu. Ouais, René Abire, Anana. Voilà, donc les Ketchou, tu bandes au solo la magambo yango par rapport à Yagé. Voyage en Afrique du Sud, avant tout côté na ba solo mususu et les qui non ndengeni ne potora ba rimer que ozala ki na problème na Jimmy Belau a même yo na vie dire donc otikali ko bimata libanda te. Donc na ebité problème ni les gars en Afrique du Sud. C'est so big na meli banda te seke beaucoup si vous avez information ya lokuta. En plus na personne lever na ngai Jimmy Bela umbote besika zali. Na pese umbote besika zali. Sintia wa dola. C'est que makambo to ka ke solo singa ke pardon alors. Oh ça qui na besto ça na vieux ngolo bani. Ça qui buzz via ça pour ça que buzz ndeza la kaka. Onanya yeba na Jimmy Bela ou to ndo ologo yeba. Yo to na 6 na 6 mais to créer a base. Poto futo ina squaye bala mutaye ba te poto za dana 6 makasi ala ngote fuliga Jimmy Bela te wana venanga kulwa bongo te wana venanga baza ba venanga lokwa ba choisi matata le vénérable le grand maître ba venanga ba age fafalonga muto aleke azate l'homme du moment oya pesi batu baku oya sala makambo ba no ba sala te o ba belle famille nga ba muko oyela ngana yetala niveau nazo bati ba boss ko ba passer lolo mokonza karambongo mo amkeso ka bilanga na Afrique ça ika $500 ya déjeuner pendant ce que 2 semaines na sali na compte na za na combien na poche na nga on a bomi so mela kati ya $5 tala niveau sikoyo tala niveau nga le kachuna koma o Freddy azokoka ta ko tala nga na miso te po azokoka su azokoka te Freddy Akime mais tolo baka likambango ya Freddy Akimbe to monyo zala ki quelque part wana na mai zo sokola o filmer mutu mo ba libumu munene bozo belela Freddy Akimbe. Ouais, zaki Freddy Akime par rapport yo maki libumu Freddy azanango Freddy ngo sala régime TV boluka na mona na kanise mba moko so mutaza kufina no te fo bondi makaye de Freddy na ndima ke par rapport ya libumu papa na mona ke ba idol nemba la moko ebele tina kati Afrique ici azana ba idol ebele na moni a tembo na ko na bia Freddy Akime vraiment mawa ya on se rappeler on Freddy Akime fait boluka mais na ndenge ya bien na ndenge ya bien vraiment on a reconnaître ke mbala moko na nini wana. Mais alors les Ketchou par rapport à vitesse sage to moni relation aux akumbele on ni voyage par rapport à ndenge ba les on dit bande kolobama ou publia qui ainsi que partout dans le monde ba yeba ki que non ou commis soit fiancé il y a prince ba bia wazali mwana mobali et alors au kende ko somba ba robe voyage ba marambe belé et alors est-ce que oye na babilo kwango tokoma po awa pe Kisinzora na manike na mona ki bango na vidéo moko déjà ko attaquer ba pesio mbongo o memele la Kisinzora aux Zimbongo au sali détournement des fonds. Voilà famille médiocre. Famille médiocre. Famille na basta. Famille médiocre vraiment famille médiocre ça veut dire que Kisinzora ndaza naza tata mwasi mo yema tout se comprendre ka. Tout se comprendre yema tata mwasi na nga. Tata mwasi ya prince. Ça veut dire que bolingo na nga. Et non, mon prince, moi, je suis Kisinzora ma bête, non, prince, moi, je suis Kisinzora ma bête pour aller. Famille, le barra, bon, famille, mais ce d'abord, l'ingana, notre famille, le bec, qui t'est mati, dépasse on a sali pour la famille na bango. Zouanzunga ma famille. Zouali puta Kisinzora tata moi, c'est pas koufat. Zoua sous culotte à Kisinzora sengengai. Sous culotte. Yeah. Ya Kisinzora. Faut Kisinzora faut sous culotte ça là. Ya ngana yo photo sangisa. Tala niveau culotte. Tala mamebele net manike. Na c'est très na luki solution pour na ba kisi na ye ba vitamine na ye. Na mono simbi bouteille mon. Ka ye ya vitamine na ye pour na ye la ye. Tala so sengenga zo chaînette argent. Na ele chaînette argent. Na bengi tina passer ilolo. Atini mbongo pour na manike. Siko mbongo ni ngana omela ba. Tana milimo ya kata boli. Na pesa ka prince mo ba yebi yango pesa za na zemi oyebi azan zemi en grossesse enceinte azan grossesse te enceinte tala niveau dépasse on a ça pour na libala manga belinga ça pour na libala ba invité on a beng ça va bino ba Freddy ba nani ba to be ba koya fona bolia bomela bo sa mata le monga Kisinzora esani aza tata moi sabana ata moi sa moi sinanga. Mais Kevin Panda les Ketchou masolo yango par rapport à Josala Kilibanda Mboka
concernant ba artiste ebele parce que ebele ba chroniqueur ba kindara Afrique du Sud lokola ba Lydia Kapajika donc azolanda biso depuis Belgique na Mons donc je salue avec toute la famille et alors les Ketchou ba journaliste ebele ba kindara libanda ba yaka ba ela biso toujours ba nouvelle par rapport à l'actualité musique nde ba yoki la libanda et alors avant yoki d'Afrique du Sud je pense qu'il y avait eu concert Yafali Poupa il y avait eu Papa Chéri et il y a eu encore Héritier Watanabe. Par rapport à ces trois personnes, wana o baoti ko beta ba concert na bango na niveau Afrique du Sud. Ba nouvelle na bango na ndenge ya bien ya ke muto makanga qui vraiment dans événement avant que to ke na mamba banze muto pe album entre les trois wana. Nani vraiment zalaki à la top et puis à la page. Na Afrique du Sud. Voilà. Disons bango zalaki à la top pour na Afrique du Sud des wana. Bazarana pour ça nous bamona ba musicien comment on a bonne zarana au passe parce que combattant zali alinga musique était ata le bi so ça succès ndo ye poye kaka Afrique d'ici siko bazarana pour ça bamona yo ba kangano ba faut ça veut dire que bango ni so au top Fally Poupa Papa Chéri Jibem Piana Héritier Watanabe Gugan Kutu bon bazaka na top bon bazaki d'aller bon ça veut dire que ngape plus ngene olanda na ya trophée na agence so ya nini ya et si zela ya Trezeguet moi na Nzambe Trezeguet Muzala demi-dieu Trezeguet moi na Nzambe moi na soda babiye moi na soda yende makambu Trezeguet asala kamara boye soki mutazo repo azo sepela nazo linga yo babi moi na soda agence so zaki agence moko ya bien pour ceux qui pas mambu ya ba voyage ni ba considérer nga les Ketchou babi les Ketchou yaka apesi nga trophée mamunyo c'est on a kinela ki kuna na représenter ka bino mais bino tout nyos zaki na ba o Héritier Fally Jibem Piana bazaki au top ba yambe bango malgré ba combattant ba lingi makamona te mais bazaki toujours au top. Mais par rapport à jeune ndenge marambango tu ko bima musique bango tu ba bimisi ba album na bango et alors musique qui vraiment nani vraiment ça au top man Afrique biso ke ba Zulu ba zoyoka et zo beta par-ci par-là na ba terrasse partout. Musique zara ya bien beta ba yoka yo Fally au top Fally Poupa mannequin Fally Poupa au top et te goto ngana lela masa ona lela Daniel ouais Papa Chéri biloko te si la raté Papa Chéri il on a marché mais toujours à Boujarani mutu nyonso va faire grâce que le baté que je béni mais jaloux ça veut dire que ekangi Afrique d'ici ba musique c'est belé qui to ko beta yo beta kaka libana mboka ba sepla no kane to ça musala a biro na succès ba s'intéresser na yo ba musu ba succès si la ba tala bongo il y a des missions bazo bouger na bazali o to tengi ba kondo tengi ba kombo te mais musu pe bazana Afrique bazana top ya be ndé mon abiso équipe nationale to za toujours na succès abi ba ko sorti nga Kevin pani na zamna yamana ngana misa ba munene te mboka non na yamana ngao nani te na yamana bango te mais là toujours dans les bons non ça toujours makamu na l'équipe te beye bisanga na ngo mame mila kenda akufa ayoka na sute Papa Michel Gutu mwana alonga pa grâce mbizio mwana makero oyo mwana makero wa makero o pa Michel makilo kamba pa Michel alonga kana ya Afrique d'ici tilelo a panza bani RG exagèle Amélie non mbongo ya visa ana na billet yo n'importe quoi pour na TV pas que na Afrique d'ici pas mon Afrique sur l'inzanza yo même on se que na boula concurrence c'est pourquoi que on a voyagé nyonso Dubai ku bolembi ngai y pas que na Brazza Brazza ako teka pour baser za cop pour baser za cop on est singa na voyager trop à Biri na lembi au ti cop tu n'as tout représenter bino Trezeguet moi la soda voilà oh abengi singa so ça pour ça qu'il na free so kende o kende so qui pour ça na boya par rapport à car oh yayo yanga tete par rapport à car ya car to tele mais ça la bien ngana na sombite o ba yanga ba sombeli ngate AG Fafalo ngalo be na ngari na biri loko la feta kité donc loko ala kité yo pose ala kité merci beaucoup AG Fafalo AG Fafalo ngaye moni papa wana ndeti mutu kwa manike oyela mutu nanga oyela koma mutu nanga po andolobela obwaka ayebi yo mais manike mtabando obwaka nani AG Fafalo nga liboso no oh wasir tenga lobiga oza sir papa pa AG Fafalo obwaka pa ba Jibem Piana batamba Papa Chéri ba bwaka ba tosa ye on ne peut pas comprendre la musique mais na kati après ça lino zate voilà ce que biso ke bato AG Fafalo nga vous dites ça komika AG Fafalo nga vous avez charge na pendant une semaine au foot la ngotene en Afrique d'ici oui l'Afrique c'est combien na Cape Town c'est trop cher
Mais Ken Piana na landé na vidéo en direct de l'Afrique d'ici dans le lobby kozo fan de sika ya passe ya rosaranate. Donc il y a bande ko la landé sika mona ba patron et puis ville sika. Ken balingi no talali na bandaka ba combattant nyonso. Ba aider. Ba vanise banda kuna bango. Ba lobby ke yo na Afrique du Sud ba tandele toko parce que alaki sans document. Sans document nazo. Nazo na visa, nazo na passeport na. C'est la honte OK Afrique du Sud ndenga clandestine. Na la sa visa na nazo na ngoto ce silité na what permit. Oui, what permit, ça veut dire que visa na ko ta plusieurs entrées na mboka wana. Nga. Ya ko visa ba moko no so ba ko so Lubumbashi te. Ngana onini what permit, so what permit, c'est visa mon visa de travail parce que je suis travailleur. Je travaille, je fais mon boulot. Ça veut dire que c'est ça. Rien à voir. C'est ça, ouais. Ngana ça what permit, ça veut dire que ngana ko kinda fuisi de lobby na ke parce que massa nga ba Jean-Luc Kabé ya baza, ba président Ricardo depuis Afrique équipe nationale ba Christelle Faba Cadillac baza na niveau Afrique na Cape Town. Ngana ça dit ngana ndemo na kenti. Ah c'est pas si merci président Falinda Memi Angola pour le leur ondolo bal ngana niveau kenti. Kena mukolo ba na TV liboso na nga. Kena ko za ba 45 ans, ba 46 ans, ngana na 20 quelques. Niveau kenti. Na za trop jeune na ze mona muki. Na binesi manike na camarade na eti. Aza koko nanga nga bino benga manike koko mama bokilo mara munyoso atika komo nanga ala pa komo nanga mama mila kufatiko la musaya za de kufa mtaye ba yebi bango sutina tika boni ko la musaka ba soka mtazo assisté ko la musaka yete ko taka ba tuté makambo ezali awa na telemi na pikem na maka english elinga hello la tesco hello oh hello so benga mutu oto nini hello oh ntiko ba besa kambote hello neti bela nga hello benga ngabi aso benga nae hello aso benga nae oh nzo comme tasinga hello wa peso mbote ngabi oh bonjour bonjour English no give him one mais you give his Sudaf anytime enjoy like yeah where do you come from you coming from Johannesburg give me Sudaf Cape Town Joburg come you enjoy anytime. Yeah, where do you learn English? Enjoy un peu yeah doggy. Mais les questions ça fait vraiment plaisir retourne on a kata Kinshasa automatiquement toi là qui na anniversaire ya ndeko na biso a fille Laura toi là anniversaire ndeko na biso a fille Laura et tout le monde qui est présence na yo et tout ça là qui on a biso surtout donc malheureusement la baronne azala qui était parce qu'elle était vraiment un peu empêchée et tout le monde encore on retrouve encore ta grande famille. Nous avons vu aussi le télé-réalité avec Mami dont moi j'étais absent suite car toujours ya Moussala et côté encore famille na on ngotika qui en presse aux zongo kutibiso toujours en forme et toujours soudé parce que ba tebele ba loba ki trop que to kabwani par rapport à G. Te to kabonate loko da onzamba sali a pointer famille ko kabonate. Ozo sali déjà deuxième famille na biso a pas ba parents na biso pas bandeko na biso ça déjà famille. Ya ali kama mukete kombe ba kire funga ma na internet kombe de couper funga na internet o bakanga ba se ba yoka na sute. Jamais na ko ba su ente ba su ente mais lolo ko ma René Abiri ta niveau 6 na Ken 6 o 6 na Mati 6 o 6 na Fredi Akime 6 tala niveau ni mabala pote comme okufa ngabi pourquoi bazo sala boye ça nga passe parce que mabala belé ko pote comme okufa na ba bandeko na biso ba journaliste voilà mais na biso ki moi ça lingio alingo na motema osembo mais par rapport à G oyebi ke bango tout balingana ba genda osimba ki c'est pas nganga mo moteke bango tout mabala ekufika nzela mo Freddy ya appelle ba ekufi nana ai Freddy ya appelle ba ekufi hein te faut dire que maintenant net Mati baboye voilà baboye Mati baboye ba finga moi si yango mon c'est pas propre ah bon Mati na age na mo finga Stella ngabi net so Mati mo finga Stella c'est que c'est pelisa ngate on a signé contrat ma finga na Stella pour nous répondre parce que Stella azamaka été c'est la partie ko finga été mutoka manika ko finga Stella na ndenge nini manike yotu mobali aboya yo kutulelo lata komba prince le kwa likambu mobala senta yo bana baboti na yo oza considération na famille te tanga no ba la presse na considérer le mwana o ka te sengote o beta ta kelelo te vraiment ba sepela maman Esther beta kelelo mama lata poti ko ça ba je mais na za rendez-vous na ki un jour pour le ba zo biloro na ba colline na ela qui il faut zo poser la très bien ça veut dire que
toyeba bato bana makambo Voilà. soza makambo abiri lo bato bango kelanga zuwa mwana nazo voyager trop boye pona nini akomisi avion wewa na lembi avion na lembi na sona ba contre bela ya mulai pataka pour les boss Passin Ilolo mokonza Karambongo Voilà. Il a choisi Matata Le vénérable. le grand maître Voilà. il y a Willy Mouché Nicole Code mondial voilà. manager nanga benga susu Lionel Kamba bileke chu na so ba contrat faut qu'il ne ba Russie ba Grèce ba nimité tu vas me tuer on va me tuer tellement belle faut ngande komi kitoko tellement na komi kitoko na quelqu'un qu'ils sont qui fait la 30 la son des chaud anytime c'est ça Biri c'est ça veut dire to remercier na biso ya Willy Moucheni le véritable code mondial ozo CCT pour soutenir biso et maman Rosette la fleur d'Hambourg Lydia Kapajika qui nous soutient aussi depuis la Belgique donc et puis à celui qu'on appelle Shadrack Disquared le grand caméraman ozo soutenir biso pe na ba belles images où ils allaient soigner vraiment donc merci à Paola Schengen kilo ya Londres ozo soutenir biso AG Fafalonga boss de boss AG donc yaza mikolo na Afrique d'ici balobi ke Rena Birazo fêter na ko lia mbongo ya AG na ko bona nga ko fêter na ba mbongo ba tumususu donc na ko fêter kaka na mbongo ya AG donc AG del Pirlo Mourinho Shadrack veut dire qu'alobi vraiment kaka yonde ofandara na ngwende parce que yonde place wana donc jusque là zozela donc faut ça dara moi quelque chose del Pirlo Mourinho Ronaldo Cristiano kaka yo. Donc merci aussi à maman Sylvie Mbembe donc depuis Paris donc merci à le général de FA au PEP 50 peu super félicitations parce qu'on a voyagé trop koleka général de FA yende makambo avec les gars na fani na na kata télé na mona batu bazé belé ba ça ba bilo na internet mais niveau yo komi ça veut dire que au lieu batu belé au komi na niveau mo extraordinaire comment dire extraordinaire ça dit extraordinaire extraordinaire ça qui anglais na ki portugais na lingala na 4 abonnable et le bas manager nanga LK Lionel Kambi tala ba niveau ba contre combien belé ça dit que na lembi ba voyage na lembi ba voyage Lionel Kambi anana aïe tala muta ki donc Lionel Kambi veut dire que René Abiri aïe anana veut dire que mission direct boy vraiment Lionel Kambi tala niveau manager nanga lengaza tala Lionel Nzambe tout ce qui me dit ça mettre en coup pas c'est malade de Lionel pardon, Lionel Kambi. Non, ça fait vraiment la joie. A signé ba contre belé manager. Voilà. Yo kan direct hein. C'est signé le Rena Birata voyage à Bandundwa. Na kene bamboka ni na bamboka nini. Ouais. Pour le Chine, na juin wana na Paris pour la fête à Gina Longomo. Obala tout moi ça tout roba. Après on a non ça va tout contrôler teto bomba ba talaka matière yo so finanga kingo na manike totika manager au moins manager que tout monde manager donc Lionel Kambi veut dire que ah non c'est un beau garçon donc Lionel Kambi veut dire que Nzambe Lionel Kambi veut dire que le Western doit parler Lionel Kambi nana aïe d'abord comprendre c'est toujours notre ambiance veut dire que tout soldat Lionel Kambi bato ba soutenir les Quechua tango soutenir les Quechua soutenir Perina Biri veut dire que a osala makambo simplement beau ngana ça peut être soin taïbo soin taïbo ta niveau au téléma mobimba vraiment et mobimba na là na ça nga propre beau garçon pas compliqué complexé non anytime na besoin de maître Zulu à s'occuper na ngana kati wana maître Zulu biyende trésor Zulu na kati sa Soudaf Jobo partout à Kanga voilà yem ta Kanga sécurité c'est trop en anglais sécurité I'm fine can song now I come in your sentence speak English speak my French okay I go you I'm go you is Kinshasa you can come Kassier come Kassier nze ka konkolo nze en quel qu'on a fait de manger is Alda shawarma ya aïe c'est ça ouais. Donc alors les Quechua yo sali papa malongi ya équipe nationale pour en finir un an équipe nationale
ezali ko se préparer mais ndenge nini ozali papa malongi comment vous vous organisez à peine à juillet yo te voyage déjà ndenge Lionel Kambi le big manager ou l'équipe manager tout azo contrôler parce que Mikolo Paul Lionel Kambi abet René Abirata tout le monde à Tanzanie na ko kima na Tanzanie pendant 2 mois na zonga rakinité donc Lionel Kambi marié il faut que tu rentres parce que ta femme a besoin de toi. Parce que ta femme a besoin de toi. Non, René Abiri n'est pas marié, donc marié, je suis futur marié. Futur marié. Donc futur marié dans quelques jours. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Yeah. Ça fera du bien. Une année équipe nationale bientôt là, dans le mois d'avril. Si tout va bien, tu vois qu'on fait en Afrique d'ici. Si tout va bien, voilà. René, est-ce que vous avez un passeport? Tes passeports, ezali Lydia Kapaji, capé manager international. Azamon a moi ça depuis Belgique, il devait dire qu'on peut sa solution moi dans quelques jours. Passeport, c'est un autre qui est dans le mois d'avril, toujours qui est en Afrique d'ici. Tozo ya équipe nationale mobimba tozo ya kuna nakata Soudaf Trozala biso na trop fêter kuna Cynthia Wadol afilora la taille guitare René Abiri biso tout Juvenal Jaël Chaud tozo ya vraiment champagne overdose bazo c'est la biso batebe bazo c'est la biso Trozala vraiment honnête anytime c'est-à-dire que une année na biso ezala pas comme les autres bon mot fortis baebi on a vraiment les caméramans le plus sexy le plus loxy le plus loxy tal au monde zambe au moins ce que vous avez qui caméraman na biso te mena au remplacer ta presse au mot mais ça va quand même je en monio susu na lali na ola mkona ola biri na ngai na tike na nani wadon na nga karina ngai tane to sidi si ba vraiment succès à sauter le moto nga leke cho kisi o leke chuboy mais ma bina bat bo finga ngai babi bat baze belé balinga nga trop bino sa pese bino bon maleli masangwa foire général ngomo moi c'est Robert Boukassa moi ça boss ça boss voilà rien à voir na maman Tsaba voilà nani Arnold Lizara depuis Paris na pese mbote bisika zali bino to lobby si ya Moulex aigle noir moté mala patrona babi passer ilolo mokonza karambongo patient ilolo mokonza karambongo babi El Lionel est mon manager yem tatika ngata zakana toujours dans les bons et vous s'abonner toujours na site na biso Lipanda Congo température de Lipanda kufa ya l'autre là Congo cimetière au Congo température mon mingi na ma mission TV ma mission TV si tu as tout site du moment la site du moment to béni toujours ba jalou na biso o finga mabe parce que ngale kechu ina ya kino to za na kata Soudaf tozoya Tipolima si tozoya Afrique d'ici to oketa ba Pretoria to kota partout tozo kende sous un passeport te lo ba déjà euro passer le la salle l'autre AG Fafa sala pour un passeport nous pour ça été AG sala OK pour un passeport na AG Fafa akosala ezala toujours les bons et abiri na sepel comme on comme ça qui toko. Merci beaucoup. Mais t'es occupé, je suis désolé. Même à la prochaine, on va le faire. Ça. Merci. Ok, bisous, ça bye. va. Bisous, bye. Merci, bisous, bye. Anytime. Enjoy. Wow. Yeah. Donc merci à Homo Fortis et Balobi les plus loxiers. Loxiers. Donc merci à Shadrach derrière la caméra, pourquoi pas Lydia Kapajika, donc ma consoeur qui nous suit depuis la Belgique. Merci à toute la famille Mampaka, merci à maman Rosette, c'est l'affaire d'Hambourg, pourquoi pas 0044, maman Elise Alitou, la maman Zema Konadible, maman Sylvie Membe. D'abord ça dit Rena Birobo Rakaba maman et puis ça n'a pas pas c'était pas papa ba solo la kilo. Ba papa na tikala na ngaka la ve na général de FAO, na tikala na AG Fafa Longo, wana na ba papa. Na tikala kaka na Gauthier les boss de boss na ba papa na tikala kaka na ya Willy Moucheni na ba papa na tikala na Lionel Kambi na ba papa na tikala suna na nyile kechu kabela ilolo patient ilolo mokonza karambongo ouais mokonza karambongo bambongo azana ngo yes bambongo wana zaleti ba Jimmy Bella ou pe bazana bambongo wana tenga na tikala na Jimmy Bella te pas kosanga trop na western ko tikala Jimmy aza na biso muto ya mon Afrique ici baza ba Jimmy Bella ou passer ilolo si matata le vénérable le grand maître niveau retraité toi niveau na comme non lelo oh matata ko résister pe mena ngate matiko ko finga Stella et c'est la madame asunga yo ya 3 foot lo ba parler talo ni matata ko mi shake bitambola tambo ko molala na ba mesa ya wenze ils ont la sens te donc merci beaucoup donc merci. Donc minga rolobe exact donc avec impact na idéologie donc merci na batu tout balinga René Abiri balobi
Matokozia zona. Matokozia zona. Botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika